Kilombo Kembo. Yasuma Boma. Esalaba President. Autana Kokai. Yasuma Boma. Autana Kokai. Yasuma Boma. Yena Kokai. Yasuma Boma. Autana Kokai. Yasuma Boma. Muta panga sudi na monio lelo awaboye likamunini balobi panga sudi Koko Kabana
yo jeune boye na bomoni na bokoko awa oyesala nini aboyi bon ça bokoko te ça biso les amna et pas la biso quoi koko ya banani ya biso donc na ena ngaka na nzela na mona po sa na nzela lelo c'est le 4 janvier balobi journée ba mardi mais biso bengi mo journée ya bakoko journée banku journée ba kishi journée moko tozo ko commémorer bakoko na biso to le lango le lenge na biso moni to le lango le lenge ya biso eza bakoko te donc ezali bo biso bongo siko awa na monio awa boye kombo ya église comme na monini ba benga monini ezaka église ou bien mbongi o eza église te non o eza église te o eza culture africaine église ezali place bapomba corps du Christ alors biso atoza na corps du Christ biso tokumisaka culture na so bakoko na biso lolenge bakoko na so banosambela lolenge tata nzambe amonaki pasi ya bayindo atindelaka biso baprophète atindelaka biso do basakoli lolenge na lolenge bino moko boyebi timvuluzi kimbango asenga kimpwanza ngo lelo ke bomoni toza Congo indépendant mais notre comme indépendant toza indépendance na corps alors ozosenga biso tozo indépendance physique donc tozo indépendance physique toyeba ko reconnaître ko valoriser bokoko na biso ko valoriser nkita o tata nzambe apesi biso eza na bomengo mingi omoni mbuta nga na kotala nalobaki sokotali lisolo ya femme samaritaine asengaka yesu mai yesu ayebisi ye te mai na nga eyaki nango mpo na maison perdue brebis perdue de la maison d'Israël alors biso tosengaka mai te mpo tata nzambe apesa biso bamai ya ndenge na ndenge comprendre neti mai nini toza na fleuve Congo toza na balac Goma balac Kivu toza na balac mai Ndombe donc toza Congo na biso toza na bamai donc bachine de luka toza na mai partout tikuta mai ya kalamu so biso tokesenga mai mpo anini soki bamai ya njila eza kutu tokesenga mai mpo ani mpo Congo toni na mai siko bango nde bazala na désert yango yesu ayaki mpo pesa bango mai soki natali lisusu babible na bango wana ezolobaka ke yesu ayaki mpo na bameme perdu de la maison d'Israël siko biso toza biso balion omo te yaki mpo na biso te yango moni mindele bango mo balobake balati poso ya nkoyi me mitema ya meme mais po eza poso nkoyi wana balati aponi mpo bakosa biso bana afrika mpo bakosa biso loposo moyindo mpo biso nde toyoba nkoyi alors biso oyo toza na mbongi eza lokola préparation ya bameme mpo balongola préparation bankoyi balongola bameme loposo wana balata tozongisa bango na eta na bango ya bameme mpo biso toza bankoyi bankosi mais nayoka bango balobaka ke no biso awa toza na bobungi yango mpe nayebaka te meka na kolimbelola ngango wa mbuta panga sudi bon soki bango babi biso toza na bobungi bible na bango kaka na exode elobi modiso motu tozosambela nzambe ya bakoko sikona biso na bango banayebaka na bobungi te réponse noka na peso na bible wana nasi na exode na bango elobi te moto azosambela bakoko na ye te aza na bobungi sikona biso na bango nani aza na bobungi mpo pierre akoko na nga te jacob akoko na nga te moïse aza koko na nga te abraham aza koko na nga te nga aza descendant ilombe mais bango balobaki towuta na adamu na eva baza bakoko na biso adamu na eva wana eza masolo lokuta bon otombe kutu bien tozonga na adamu na eva wana mwana adamu na eva wana le basalaki bamasumu na bango nde basalaki mwana bango wana kaye lere akimaki oyo tata nzambe atiaki marke akimaki na extrémité ya monde mpo akomona tata nzambe te esika akendaki bato bazalaki wana banani biso deja baposo moyindo tobanda mokili donc kaye wana ayaki kota bato mwindu comprendre mais nalandaka liloba moko bakimbangisi balobaka keno mutu mwindu kala te akoma mundele seke toviyaka bamindele te mekana kolimbolela na place wana biso toki confie mundele te mutu mwindu akoma mundele na ndenge na makanisi po biso tomona bango baza mayele or biso nde tosala mayele euti epa na biso bakoko na biso basala écriture bainvente nyonso donc eza kaka biso
tokozonga na poste na biso bakimangeze mesdames vulusi kimbangu na lobaki yango moni loposo nyonso otinonga na loposo moyindo dans loposo tout etinonga na loposo moyindo ça veut dire que biso tokozonga na place na biso tozalaki donc na top yango biso nde bakolo mokili otata nzambe kombo na ye akongo otata nzambe kombo ne kongo yango monaka Hong Kong ezali kaka ville de Dieu nde monaka mbanza Congo na Congo biso toutilisaki na bakomekati kaka mutapanga sudi namonaka bato nalekaka balobaka no bino bosambelaka nzambe ya mutu mwindu me kana lokolobelela ngai wana nzambe ya mutu mwindu ta mosusu toyebaka te bon tata nzambe biso archange na biso ezali ne mwanda nkongo bango baza na Jéhovah bapeau rouge mpe baza na archange na bango bapeau jaune mpe baza na archange na bango tata nzambe asali 4 races na 4 races wana eza na baarchange eza mpe na baange oyo biso bengaka bansimbi bango biso toza na archange bango nde bapriaka bazosenga archange ya mindele or biso awa topriaka te me toevokaka tata nzambe ampungu ne nkongo kalunga ne mwanda nkongo po azali archange na biso tata nzambe ye wana nkongo me nayokaka lere mo bobelelaka simbi me kana kolimbolela nga simbi bazali bagardien ce sont des anges bango mpe babelelaka baange Gabriel baange Michael biso tobelelaka bansimbi yango biso toza na contact na nature moni mokili ya tata nzambe ifo koyeba kokota na contact na esprit mais okota na contact yango ndenge nini mekana bino a balobelaki o bino bosambelaka na kindoki na kati mekana kolimbolela ngai kaswa kindoki eza nini kindoki eza nde bango bakomisango kindoki eza te omoni bango nde bana ndoki bana mashi biso kindoki eza te bo biso so bango telme paki bamveugle mpe benoir yango makambo na biso ekoma kindoki eza kindoki nde tata nzambe atiaki maye kindoki eza nini eza haute sagesse mais sans amour c'est la haute connaissance sans amour donc soki kaka okomi songo omoni bango bazoboma bandoki bakozwa ndoki bapomie ole basambela ndoki balongola molimo wana po ndoki aza génie ndoki aza mage alors génie wana soki aza na motema mabe alotamolona ndenge ya bolingo tata nzambe te kumuki mbango ayaki alobaki mayele oyo tata nzambe asalaki mpo na biso tobongisa afrika mpo na biso koyeba kozala na contact na mabele koyeba kozala contact na esprit otambwisaka nzete omoni espace notre périphérique ya monde yo moto oko tovandekisa mabele fo bacontact nzete ta nzete alobaka te nzete apemaka te me nzete aza na message apesaka se mopepe ye nzete ndekaki mokakokona ina tuna motuna moko mo ya suka sikoyo awa bosambelaka na eloko nini oyo bino bomemaka ezaka bible nini po tomonaka na ngambo wana kuna batilisaka bible mais awa bino bosambelaka na nini omoni balimitaka nzambe te okoki olimite nzambe eza teka lokwa livre ya argos eza obi argos otekaka babiloko nyonso so argos nde asali catalogue na ye akomike bakiti basani bametu badeve aklotira bikolongola te kobakisa te eza lokwa livre wana bamemela biso eza lokwa livre tomona baakia bana kimi so bate eza lokwa sedek mo sedek ne ezalaki sedek azeka tekaka bauniforme bana bakecho parceke livre wana catalogue yango bamindele bamemela biso bible eloko makambo na bango tu bapreparaki ekosuka na apocalypse yango tozomona ke mibali na mibali bakomi kobalana basi na basi bakomi kobalana eza mpo bapreparaki makambo wana nyonso donc livre wana biso ya biso lekaka na mutu c'est le bouche à l'oreille mutakoko mais depuis yo oye na bokoko eloko nini oyo so zwi na bokoko po tomonaka na ngambo wana kuna babakeno nzambe na nga salaka yesu na nga salaka mais yo awo ye na bokoko yo jeune boye alanga nzembo oyeluka nini vraiment awa nekoluka libération pour yo nekoluka bomengo te dalaka zonga bien zonga pena bien on a bango différence bien ça bango bazo envier mais biso toza na nyonso
donc ngai naye koluka libération ya Congo babi tokokundela Congo na molimo po tozala na esprit moko ya biso ya bakoko na biso po tolibere Congo nga nanga lukanga bomengo te po na bobiso mboka na biso no na bomengo donc asai na biso moni ngai nazali 4 tribu nazali kote Kisangani mabele ya kilomoto mabele na biso omoni kote Kivu mabele na bazobunda bakolta mabele bakoko na biso kote Mbushimai Diama kabeyaka monga ya biso oyene soki kote basonge Kabinda donc moya suka moya mbuta koko moya suka bana nyonso ya bilata bana bilembo tobanga te toya na nzela Kongo za bonzambe ya bokoko na biso bonzambe ya bayindo nyonso esika ete biso eza place centre de formation ya balion po bakende kolongola ba oyo balata loposo ya nkoi balati loposo nkoi na motema meme siko bankoi bazose prepare bake récupérer ka loposo na bango ingeta bolandaka nga chaque jeudi na radio Nzila Congo na émission na nga nani kulupa